Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozolanda ngai nga ndeko na bino Simon Poso Lobito nzeta moselu kataki ringunduka kamnya munene tembe sili basalo bakufi ba faux compte pe bakufi lala lula bulu yeke bataria. Bandeko mbote nanu isika bozali bandeko likambo na ye deja wa sobo komona ngana ko matsa mwa voix bolimbisa ngai parce que trop c'est trop. Bandeko na ngana ya basi avana banda nanu obi tangu tobimaka tokende musala tokutana na bate belebele tokutana na basorte bele tokutana na bandeko na bekolo tozaka na bango na musala. Bandeko eloko na lobaka ye musumini bomona yango mabe mwasi fo kozala propre la propreté babota makanango eza propreté bazwa yango na kimokolo te. Tu auras beaucoup de erreurs pour faire ça na sens ona na loba. Bandeko yo zobima na tongo oyebi ke ndinga na zobima boye ndenge na zaifuna sukola na sala boye na kata banini mapeka nyonso na longola bamapola mapeka wana ikotaki samba ya mso kinsekwa kokotikala to na kotambola na pese na sali peka na koyeba te nyonso la on peut pas te prendre wana nyonso eza devoir tango ozalaki pa na bino baparent no ndenge baprendre kilo. Bandeko biloko mosusu na bi trop c'est trop bolimbisa ngai mosu poni communauté congolaise tokomi lokola bandoki boye. Bandeko towaki na RRD na train o ezokende Paris wana bandeko biloko mosusu ezoleka kuna ndeko na biso mwasi modele azalaki ndenge aza kodégage eza mawa bandeko ne lateli kaka lataki salite moko nga mona tune eske abala azara mobali na ndako to azape na bakamaka de tolo na moso ko bima salite bongo pona ne ya tala ba pole za ne biso ba pole to tala ndeto simba kana msubu ya tala ba pole akata ngote désordre lokole ekolo na batanga kati yana bilu mama ndengo zana no salite nde na mona kiwana na ndibito zana sutsa pembe to kale swa pembe bino bokoma kana biloko mwindu mundo kasabatu bazokende ko sambisa batu na tribunal bokoma kaka no soko monika mwasula linga biloko noir mi amuta salite tala e papa tala bakale soso kasana bakale swa pembe bino mutsupe basi mi bani mutsupe bo sa peut contrôler c'est que mobile no pas salite bino no suba batasa ndako wana na ndimite ke loka malabozi bino mutubosaka ni cuisine c'est comme mwindu bolinga biloko ba chololo et c'est comme ça ndako c'est tonne na mafuta ya nyonso ya mbile ya na ba mosaka ndako abongo parce que eluka bongo okobima bongo ndengeni papa tala mwasina mama basi misusu azobima ona sukola ke na butu na to okosukola na butu oyo lala ki ona deja mulungi no lala ki na okobima no kosundengeni ya ato c'est parfait bimisaka solanzo to kaka bolo na bino ndengeni ato c'est parfait ndengeni ekobimisa solanzo parce que ozo dégager olala ki na ozape na mobali bosali ba ja butu nyonso olaki pe ba moko telemo kei. Maman, il faut monter ça la binote. Aujourd'hui, il y a bongo sans contrôle. Nous sommes tous sacs à diba, si ba luba na ba si nous sommes à l'état bon quand les sont abîmés. Maman, accident de travail est zalaka. On ne sait jamais comment piquer prise pe ou pas. Ba tombola ba mona kaka wende kiambote. Aujourd'hui, on a été quelle personnalité. Ba il dit ba ça on a beaucoup mon so on a mutu wende ngene. Okobima salite minu solo makamuno mundo osumuna bama sebe o lokola mama bama sebo ezaka na bandeko na ndeko ba beka vonga ozaka na nini na bakongo wana ndeki wana mama songi ezaka lokola ba sa ba congolaise ya biswa propriété pour nini ko salate oya ko silka je m'en fous propriété to bokoza na propriété soko le bito sala contrôle ba ndako ba sa ba congolaise na biso ya malamu to soka 2% nyoso wululu mususu kaleso likola sanya ya mesa musuka leso na cuisine musuka leso na nini na salle désordre soki ba lobi boy o ba doba ngana lobi po parce que trop c'est trop
modeli na moni mutu te mutabete nga lisolo ngamo ko mna zuli solo na oya ko yipsa mbalo yo na okoma na system okanga ba photo bondi baki kenga na ko bimisa mbalo na okoma ba na kangi photo na l'accès oyo ko ya eya lala lulala depuis qui peut me bande ko na basi ba sambu simiswa bolo sinde makambo na sasa ndengini fierté na biso ba congolais to ka salité c'est que ba salité musubo ozo na mona ki wana ba modele na mona ki loko sa kinani oza yango oye ko ya parce que congolais sa salité bo soka sa ndokité aza muta suba to muta misala o ko sa salité makasi mo ndengini bongo mesha te soki pe ka belo su mama comme le quoi linuka ba kilo Ibratopiana makambo ya kobiba est-ce que wana mwana mwasi na kabelo pamba soki pe na peri osoko ko somba te ko ya pote le bité ko bongi mais et ça na gope système yo moko ko bonga ta na mwa muki ya biloko na biso ba wenze sana ngo ya ba ene ko dewo surtout basibo wana facilité nyos ndenge no osoko ko bongisa ba nzoto na binote surtout sur le bito ça recensement bandako mama mutoko nga ça recensement rosoka na ndako bibala azuna covid ma bese kotaki fone beaucoup kozala ndingo wana propre ozola na mobali ya musukutu mama nga solo nzoto seke ba mibali misope bazana ngo propriété a mesana na solo omoni excès kovana na salité bo mesana ba mibali misope bazana bongo bazana mo mibali kaya kombo ya nini ya kwanga échantillon yo somona ba lianga kwanga échantillon etela la katala ka batu ba biala ba échantillon pe bazali parce que mo bali ya sa propre ça qui akondi ba mosana ko bima bongo te ata ko zo lukelo bomengo okukoza na bongo te salite modeli ngala moneli yo na yebi na ngai te parce que mutu na mutu yebi ndenge azombi mavine modeli ngala moneli wana na ndibite mwasana pona ngapona yana ndeko nona lia na ko bima na ko kota ka bona yo so covid ni ba mona zolo modeli wana o mona ka salite eza partout bande ko sona sotele mabo salite eza côté nyos na ndibite ba bongo yemo ko ta salite bo est-ce que bana a osana ta ko yeba propriété bana na modeli wana kale soto vito sala basi mingi ba congolais mingi ba bala kale so pebi ba banga ka propriété papa soko monika mosana sala ba kale sa rouge ba pebi ba vert cito ba maido da ba ngelinge lokale se ba mimile ndia ba ona te bilamba ya ngelinge keba na mona mosana sala kale so bien cité c'est ka sa muta salité a bomba ni na ba couleur wana po couleur one bomba ka ba salité pour ndi biloko musa salité ndingo wana uzo takata ba mona bilo uzo taka nzoka na ndako bulu yeke batarie batamadai na batamandrade salité soki mutu musungu akoloba lelo ngana zoloba lelo parce que trop c'est trop communauté congolaise ngo ya ndenge ni to komibo biso zaki borité femme congolaise sa femme qui se respecte la fierté de la femme congolaise mais ndenge ni les ali sous-souté buzo tambula kandingo wana salité bongo sana mina ngata mai salité makasi bongo ndeko nanga est-ce que mi bana ngo est-ce que na bandeko modeli ko modela mwasa bongo ata pesinga bisi na bangi na koyo kozota makero na kozota nini mbanga ya kotona ngana panari pa na yo kozota makero na ba nini pa parce que mwasa azana tendresse parce que mi bani misusu ba kiprate solande ngana za ko kindi na ye mama tozo ba te bino bozo pesa ba maladi ba corona zo ya makasi pona bino pe batabongo salité na bino ngoni zo ko tourner batu na kata ba trait oh nous a propriété na ndingi ni ndingo wana eza mawa oya ko silika so ko mona ngo mabe eza mawa vraiment mawa Fideline Mukanya modéliste monienne na Afrique d'ici na so se l'appelle la mayope mususu si siko la mango zoete kangami na satellite mususu pe yo tala makambo
nazo c'est la pembo nga siffler sina itimino siffler lembi botinda ata na oloba botinda la mbonga bo somba tenga mona bi place na sombaka ala baba kambwa bo s'abonner pe bo like bo panze loko yo bo panza bo s'abonner bo like tina TikTok na zali na za ko panza ngo oye ko yeya pour ni ko sala salite ndengo wana ma papa soko so kaka mwasi tala nano na manzaka bandana na manzako tara soko moni kaka ba verneza keba nyoka banda munda ondire mutazo kunanya azo teta mbika keba to azo teta nguba keba na mwasi ko sana perte bele na vie na yo mwasi faut kutete azata na base soki na zana na base lokote ota satene lokote verri tala nanu verri na suki na ye parce que dépense bandaka wana. Oh, bandeko nanga pour ni biloko musuba salite bongo. Siko ndengo bimeli wana ndenge na monela ki wana bimiwa. Siko ngolo bake ndengo bimaki batu ba moni yo te. Batu ba moni yo ba musuba sa wana. Omuntu batu musuba sa nako asomona ndenge ko loba note bazo tigelo ka place c'est que ozo dégager. Ya tala ba pola mapika etondi ya mama wana soki kaka kinse kwa koti abandi ko bota. Bon, c'est comme benga watu wa fierté wa. Obi ke basi mi ba sukula kali susute. To za sutu na liberté, to sutu comme maya moto pesa. Bon ko sukula pe sutu comme ba pekisio. Ni susu ba lobi o tin tata muselo ya Simoningo. Tina lobi la kabino parce que wone be rele mama mubali musupa na yana mwose sutu ba bibalo kopo batambuta lobi na jonga soka sabili akoyi ba contrôle mwase tuna ba. Moi, si je suis au cours de la question, je suis au cours de la question, mais on qui m'a dit que je suis au cours de la question. Si on se qui m'a dit que je suis au cours de la question, et l'on est au qui me sont au cours de la question. Au bout d'un an, Mayamoto est sali, Mayamani, tout ça la nuance. Bon, ce qu'on souko la naïo, ba intimité naïo. C'est que ce qu'on s'appelle la période, il y a ba règle, on a si, et ça va dégager dans quoi? C'est qu'on a dégagé sur le mot comme ma casse. Bandeko limbi sa rasuri na sana tonalité bo parce que biloko mususu biso ba Congolais ba c'est biso ba Congolais beaucoup ko ma bongo te ilo ni ngozo ngo comme ça beaucoup mi dépasser tout bobeli beaucoup mi na ba Alzheimer ba trouble de mental ou ba trouble de mémoire ya munde comme si no salité boy ilo ni ko comme ça salité na vie na yo mien de so makamboza ya ko beba wa c'est l'oscam tata mapasa mboki zaki sa ko yinda bandeko na basi ba baby siao état d'esprit yango na oyebisa bango bayoka ngo nde na bese ezalaki nango tokoloba nini tokosa parce que salite za makasi yango na pe covid ezozonga te yango na bandeko mosusu ozokende ndeko keba avotala na tala kopo ngo malamu okosutuka ndako nyonso baliaka te ndako nyonso mpe bamelaka mai te okosutu kotika bulu ye wa memaki corona obandana kende kuna na so yamso ndako na mtembe corona parce que bazana propriété te ndako salité yo mwasi mo soki ndenge na monela ko seke ndako kuna za mo bulu bakale so bato za longo bele bilambe bele na ndimite basimi pe bana bakale so pembe oya tete papa tala bakale so mo so so kale so pembe akima ka propriété parce que kale so pembe suko longo tela il faut zala ya ba kuma bakale so ba violer ba no apo abomba salité mo so ko la na kale so des jours te o seconde ko la na kale so okena ngo sumusa et c'est toki on va nous dégager sur un compte comme il peut moi été moi ils sont même on va nous bima solo ba yebisa bino ndenge ni ni solo solo ba lobi kaka o mabe solo ba lobi la bino loko bon kaka mabe non trop c'est trop parce qu'ali ponde ami da France ba na famille ponderes ya na cheni ponde na grâce à ponde ba bese koti ni solo lobi to lobate. Exemple les alliés, quel exemple n'est-ce pas Pascaline pour de maman? Ah, là, t'as tellement moi ça propre côté nyonso. Pascaline pour moi ça maman, moi c'est ah là t'as parce que propriété ne badi bada bo mwana. Aso kola non. Exemple c'est belé on pas ba te belé. Oh. Qui s'était ndingi ni bino ngo koma na ngwana.
On dit comment on est qu'on a batanga à comboter. Biso ça la salité biso koto na babatsa na biso maman si biso mais ce qu'on commence le contraire maman solo ne fait ça pas mobile mais comme pas moi c'est que dégué comme sans se vers c'est côté na kasa ya mabala na bino moi solo na bandoko bimisa ko ya taba et ça pas mingi mibali o ba mibali ba kina robeta babali ba mibali ba moi ba mais solo ne comme pas moi c'est que na éviter ce côté tina ba dubai ne c'est ça na solo. Tekele bumba na so c'est la mbonga siffler mususu yope. Tala. Dégâts na dégâts. Ozotala pe ozotala moi c'est kitoko mais ndini na kokoza ngala moni moi ça za mutamisala. Ni sou papa so moni moi sur pas sa propriété. Moi mo ça l'andre état d'am na koza pe mutamisala ndoki. Parce que yo muto ça kitoko ko sa propriété ndini. Claudine est la femme de valeur. Nazo c'est la bambongo va siffler bino nyonso wana. Tala. Na bese kota kinango. Liki songo mobala mwinda lekita ba mobali na elengi. Guo wapi? C'est ça. Nyonso soto le bio makamuno ce baby. Ma bese bandaki bandaka. Ma bese kote na ba kote nyonso. Soleil wanga. Yoka nazo tali la okaka. Et l'on y a pas ça catholique, maman. Moi, s'il faut ça dans la propriété, moi, s'il faut qu'on souko la maman, ato la ki, ko la to la to kaka. Si ko yo souko to kan, o bibi na ngoli susu ndenge ni. Si ko tenge ke fana mi comment ko se pas pour et que bim ça solo wana. Ato c'est parfait man ko sana solo nzoto. Parfait. Nous sommes carotés ato souko to et multiplier comment nous sommes bima, on se dégager parfait na solo nzoto. Surtout ba nzoto monsieur ça ko la coller serré na salité. Ah, tout c'est parfois, on dit que nous sommes sur l'anzoto. Tout le monde dit que nous sommes pour vous comprendre. Didier Lacoste, c'est mon gonga banaki, ma bese kota kinango. Ngana comprendre ki nangai na mona ki c'est normal parce que ezande siko éducation place au wuteli. Parce que maman, babandaka de base ko sala ko yepo laksa mwana na mwa situni. Donc ce qu'on a mouki souko la bolata bongi sambe nyoso les a des bases à vie parce que parents misus o te bana pote bani nana nga biso ke pote bota mutu c'est que yomo mutu sano salité en poso tsika ba yomo ko to na kale so pembe te bongo ban tala bana bilonde ba bimaka muso aso bima msuku asana période ya mabembe oso mona bilama nyoso msu sono nango. Vous avez dit que ça conseil na bana na binote ba maman congolais mais vous savez que ton sakaka moi ba buzo bana bino quelle éducation vous allez les laisser avec vos enfants et là on est botiki là bas héritage de otika kaka songi na likeleba na nini na kotonga to na koyiba to tiki kaka wan nini bongo bana bino botiki ba référence ni maman yo moko maman ko to so kokata ko bongisa nzoto bongo moi ne so ba finge salité e ko saloni tala bana bino ndenge ba so tambula maquillage belé na nzoto solo na solo asa ko dega oye ko soa esui na lobby parce que trop c'est trop pour les deux sons là kama kamsuye makamba se belé ko sana moki ndini tuzo sons là kama bêtise pamba dingwala kitoko te siko ba lo bandenge ni voilà ce qu'on peut voir le bandé ni en général parce que quand c'est ce qu'on ça parce que l'homme la bille son nyonso c'est la bino. Moi je croyais que c'était une femme qui est étrangère nzoka congolaise okoko comme niveau na ndenge ni maman na kabilo il n'est pas les alliés perruque ce qui peut c'est là qui meche ce qui maman et c'est kauki maman ozo sala mbongo ozo bima lokola mo ekeko moko boy pour nous comme on mbongo boy. Attends, ça mais il faut ça la propre. On se présente mobile dans la société. C'est que dans mobile bio ne se pose à salité. Bataria batamadai et l'ongol pe na moleki et l'ongol qui salité comme on s'en qui toko mais l'ongol comme ça qui salité comme mutaria mutamadai la mutama mandrene mutakala na salité mama bongo. Hein? Pour profiter ça coûte tout tâté. Hein? Bobo ya disa ba tuba zoba pamba la pamba bolingo lo propre kale so ba la ta deux fois te kale so saka sokola ni nango lobo longo yozo ke nango o bito so toki kote no so na ba Dubai na ba nini po o ya ko dega saka ba tuku na so to vani na katia ya ba train na ba bis boni ba salita pamba boyiko ba femme congolaise ba ko mona bino bo mena kati bulu yeke mandrandel zéro
na baby so ekoya e ya na lobby parce que trop c'est trop na suke na butu malamu parce que na komi na kanda mingi